Mon parabole, moi, on a Luc 18, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. À partir avec verset 9 jusqu'à 14. Voilà que ça attitude, il y a deux croyants. Voilà. Donc, mon corps pharisien, mon corps publicain. Alors, il dit encore je lis au nom du Seigneur. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Point. 13. Publicains 8. Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Habitez ce que comprendre parabole. Donc, na koki kozonga lisusu na histoire ya Moïse. Moïse a moni 2 Israélites, 2 Hébreux à l'époque, Nathan on a pardon, bazo bunda. Moïse alingi à intervenir ou à séparer bango. Mais makamni balobay na Moïse ni bayebisie qui t'a établi juge parmi nous. Donc, elingolo banini a biso nzambe abengi biso pe lokola ba juge. Mais tozala ba juge corrompu te. Tozala lokola ba pharisien te. O bamilakisaka bango nde batambolaka sembo, bango nde batambolaka na kobanga nzambe. Yango toyoki pharisien oyo alobeli même nzambe makambo ne oyo asala. Est-ce que nzambe ayebi makambo oyo asalaka te? Omoni yango tozomona na Bible Jésus abengi bango ba hypocrite. Jean-Baptiste a traité bango ba renard. Pourquoi? Makambo bango balobaka bango baosala yango te. Yango Bible zosenga biso to changer ba caractère na biso, to changer habitude na biso, to changer façon na biso ya kotala la ba païen, kotala batu oyo pardon ba païen te, batu oyo non ba koli na parole te. Ekoki ozala sorcier, ekoki ozala sorcière, yo prier ka pona ye. Nzambe ye moko ayebi ndeni ya ko changer ye, parce que yo koki ko juger, mais nzambe azomona yo na bozaka ndenge moko. Parce que yazo loka eza lisumu. Yozo yiba eza peka lisumu. Siko o juger par rapport à quoi? Parce qu'il y a la sorcellerie. Oh babindoki na muyibi baza muto moko. Yango batu wana balobaki na Moïse. Okoki ko juger biso te parce que yo pe uta ko bom égyptien. Pourquoi zo ya ko juger biso? Yango Moïse akimaki. Donc il fallait Moïse a ça là ba année ebele. Bah, année belé, à cela combien? 80 ans, 40 plus 40, voilà, 80. 80 dans le désert pour Azala changer, pour Akoma juge ya solo, Azala juge au corrompu. Ce qui y a na masumu, c'est-à-dire aux an juge moko corrompu, aux an droite ya loba mninga, tala yozana kindoki, tala yozamu yibi, nzam menem ta lobango. Mais la Bible ne nous interdit pas de juger. Alors, entre biso, il faut juger. Ceux qui n'ont qu'à seul mabé,
il faut na ba frère na ngosali mabe mais à une condition ngana zaba kanganga na mabe wana te. Ngaba mona ngana mabe wana te. Toza na droit ya ko juger. Toza na droit ya ko juger congolais oyo ba oyemba bazo sala makoma mabe, toza na droit ya ko juger bango mais une condition biso to bakanga biso te. Na même makambo na bango. Tozo mona Kofi azo sala concert VIP, to moni pe comme nani Atoms concert VIP. C'est la différence entre Yanzambe et Namokil. Vous voyez? Il faut changement ezala. Changement de mentalité. Il faut tout bon à ma solo. Il faut tout bon à ma solo. Tu regardes que juger batute tant que biso tout bon à mité. Donc tout ça faux juge, juge corrompu. Et un juge corrompu a couru que juger mutute. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu corrompu, c'est un Dieu juste. Et juste. Juge juste. Amen. Donc il faut tout bon à ma solo avant de juger bamisus. Tous à quoi ba pharisien te. Prière est belé na monoko. Ba lobe belé nzambe ngana sala rabuya. Donc azo sala nzambe qui vantardise mais ba prière ma kamne à sala na prière. Ah. Tala nzambe ngana sala rabuya. Tala nzambe ngana prière rabuya. Tala nzambe ngana pesa ka badim na ngai. Est-ce que nzambe baza miso mona teke ya pesa badim moi? Ozo pesa badim okangami na loi. Ozo pesa badim o lapidara bato. Oebo pardonner te. Est-ce que dim te écoute sa biso lola? Non. Babi mo tema ce qui changé nde to rekota lola. Sanctification nem te rekota sa biso lola. Babi sans la sanctification personne ne verra Dieu. Sans motema ce qui bongami te o kota o mona nzambe te. Muta sang bolingo akomona nzambe te. Et bolingo evanda na motema. Donc il faut tout changer mitema na biso. Tout se repentir, tout bon à maria solo, tout ça affecté. Yango moyen to juger monde exacté. Yango nzamba zole la ba chrétien bazana ready. Il fallait nzamba zonga. Nzamba zonga ndeni tant que biso to wana prêté. Amen. Pour na ozwa tambele te na kanisi na suki awa, na ebite suki mutu moka comprendre te. Et à 5 biso na versa suka toza na komikitsa yende nzambe mtatombola. Mutu azo juger baninga bongo aza na komikitsa te. Yo mona net oleki mutu wana. Or nzamba omona yo oleki ene lote. Nga na omona na leki mutu wana. Or nzamba omona yo na leki mutu moto tozaka nemo. Ya omona na boya mwa ba titre. O ngai révérend pasteur bishop prophète na bona nga ba titre na zanga ka frère normal. Ah, nazaka mutu normal, nzamba salinga grâce ya ko diriger groupe abato. Nzamba salinga grâce ya ko partager na bandeko. Nzamba salinga grâce ya ko pesa bandeko musu ba conseil. Nzamba salinga grâce ezaka grâce nzamba salinga na leki na mutu morote. Yango ko wela ba titre na to keba nango. Tomoni pays o eza corrompu na niveau 0. Comment Mutumoko azo bima un serviteur de Dieu azo couché na mwana bato. Lelo serviteur de Dieu wana soi-disant serviteur de Dieu aza à l'aise. Donc qu'est-ce wana ekenda kaka bongo. Différence ni nezana politicien o ayibi na mutu azo violer mwana bato azaki mineur. Pays sans loi. Batika mutu kaka bongo esila pe kaka bongo mutu olandela ngo pe azate soki totali pe bato bazofinga mususu abeti mwasi na ye na ceinture mwasi alakisi na bapreuve na ceinture abeti ye mais tala pays
wapi ba pasteur o ya ko ya ba juge ya bien moyen ba juger ça parce que bango mo batambola bien te tozomona confusion awa entre bango na bango ba pasteur tala eloko mo amukie mais tala ndenge bazopotana tala ndenge bazoswana parce que baza corrompu bakouche déjà na satan satan akouche na bango. Or, la Bible dit, autrefois, bozalaki lumière, bozalaki sous ténèbres, tozalaki ténèbres, to comme lumière maintenant. Autrefois, bozalaki ténèbres, maintenant nous sommes les enfants de la lumière. Tozaba na lumière, toza sous ya ténèbres. Mais comment tozaka en attitude ya ténèbres? Bah comment ouais la poste net kaka ba politicien. Pardon ezate. Okuna lobingai, okuna tana ba manto na ba milai na ba chapeau ya ba pape. Nenge kaka catholique esalara, bango ba condamné catholique, ba finga ki catholique. Lelo ba suki yo. Ba manto ana yango Jésus azoloba ba manto, ba lobi yo habit sacerdotal. Na tango na biso eza suscité. On n'a pas besoin de ça. Na tango na biso eza le Saint-Esprit de manteau. Donc tellement baza corrompu, basi ba lié na diable, basi ba meli na diable, basi ba lat ba na nzambe lelo belé ba lali na nzambe na diable. Donc ba ange déchu basi ba kiti, ba lali na ba na nzambe, ba lali na église. Soki pe basi ba boti to yebi de lem basi ba boti pe. Yango poto ça la très très attention na temps o yasuka. Yeba oyo kanani tomoni mususu atei bato alobi makolo ya mwasi na nga nalingaki na makolo mateya yango wana makolo ya mwasi na nga ya pembe namoni kaka makolo moko ya pembe ekoti yoka bamateya mususu atei kaka ye atei lisusu yoka teme ya liteya na ye ya enseignement na ye papa dis-moi tout. Donc un pasteur qui regarde tellement de films, à comment ça titre, il y a des films, à comment tient na maramanzambe, parce que tant il y a au sol, la nzambe zate, intimité na nzambe zali société. Et alors ceux qui intimité na nzambe zate, au coup ça la chute. Tout le monde Adam et Ève, tant intimité na nzambe katen basala qui chute, tant ba obéir car diable basali chute. Ba comme corrompu. Kaka ye ayoko te ya lisusu alobi sodomie eza nango problème te soki partenaire na azo capacité conjoint na azo capacité azo déclarer na ye azo complain te nde tolobaka na anglais eza problème te boyoka ba pasteur oyo tolanda bien aimé botika kolanda bato wana botika soki ozo comprendre te solo na Saint-Esprit yoka Saint-Esprit bondela aloba nazo comprendre parole te boyoka su bato wana te okopolue matoi na yo. Il y a un monde congolais bakomi ba fana kwiti bazo ebolo ba note ba concert na bango bazo kendi kaka tozo somba pe tozo tala ngo na ba YouTube. Moi je regarde plus ça na tala biloko na société na boy miss na nge soki ozo boyo tala kofi ozo tala muto na sozo sali so boy kofi ozoyoka mutu oyo a violé mwana bato sans même asenga pardon devant le peuple de Dieu. Tokoni oyemba tokoni otala tokomi wapi peuple de Dieu bana nzambe tokomi wapi ba jour eza mabe tozo poussa na pembeni tozo poussa na toujours tozala mayele kozala corrompite ya omoni nzambe alakisi image wana ya mutu azoki komata na liboko wana te akwei mais mutu wana akwei koseka ye te parce que biso mpe toza na même problème. Donc mitala lisu na yo moko lisu na nge eza na salite avant na longola oyo ya moninga mais ngai nalobi naza na droit ya kojuge Moïse Mbiye naza na droit ya kojuge bango parce que ngai nabimaka na bana bato te nabeteli yango tolo te. Donc c'est Bible mte esengi yango Bible esengi tojuge. Alors mais tokojuge soki biso tosala makambo wana te condition yango wana ngai abimaka na bana bato te nazwaka badima bato te
nazo construire bandako te na bambongo bato non nakosaka bato te nalobaka bato te connectez-vous à moi non nazolakisa bato Jésus-Christ chemin ya solo yango wana Jésus-Christ de Nazareth oza na chemin mosusu te ya olanda paster moko atemi liboso alobi connectez-vous à moi bato mpe bakangi amen mosusu atei a voyage astral bato bazongisi amen mosusu abeti mwasi bato bachrétien bapayen te bachrétien bapayen kutu bazodéfendre mwasi wana mais bachrétien soit disant bachrétien bazofinga mutu oyo babeti tomoni paster mosusu na États-Unis abomi mwasi paster abomi prophète abomi mutu bien aimé où est le pardon mwasi yango mabeni na sala ata grand frère mwasi abeti yo problème yango nini oyo yo koki olimbisa te oki oboma mutu etanga abomi mutu balobi bapaster baeglise mosusu babandi kokotela ye bato bazala na États-Unis balobi babandi kokotela paster oyo abomi mutu bandi kodéfendre babi bino boyebi te makambo nini ye azosubir na ndako na libala wana yoka bachrétien bapaster bamembre ya l'église babi paster soki okontinue kodéfendre paster wana yo mpe tokobenga no l'église paster akangi minoko bandimi ya bere baza susu te oyo bachekaka parole de Dieu oyo balingi vérité biso tolingi vérité te Jésus babomaki à cause ya vérité biso tolingi ténèbre tolingi makambo na sese soki bavote yo te soki bamonte au coup oza serviteur de Dieu tu n'es pas un politicien loba Seigneur merci lokola bavote ngai te merci lokola bamonte nga coup bavote nga me bango balongoli nga problème eza te nzambe yo lobaki nga na kosala awa mais lokola bango balongoli nga nazongisi nyonso na maboko na yo garde silence comme la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 5:12 gardez silence je combattrai abi bakofinga bino mpo na ngai bakotonga bino bozala na esengo kutu bakokosela bino makambo bino bozala na esengo mais tozomona le contraire c'est-à-dire tant tozomona le contraire na makambo ya nzambe makambo oyo parole ekomi bango baosala yango te à ce moment là tokojuge bango tokoloba bozosala mabe bozoviole bana bato tokotika bango te ifo koloba baconcert ya bavip baconcert baproduire bango na babrasserie oyo etekaka alcool oyo efabrikaka alcool bana nzambe bozokende kuna bokende pwani parce que mbongo eza na nsima malgré coronavirus bapaster africain bazosengaka mbongo na mpesa malade eye épidémie eye mais bango betali bango kutu te bango mbongo bapesa bango mbongo dime na bango na offrande bien aimé nakanisi na suki awa soki tozocomprendre kaka makambo nzambe te ntina niveau oyo tokomi c'est-à-dire esili yezu ayasu te il faut tocomprendre makambo oyo il faut misu efungwama biso oyeba otala nani okotisa dvd video nini na ndako na yo video nini yo okotisa na ndako na yo mutu nini yo kolanda mateya nini yo olanda na temps de la fin banzembo nini yo koyoka banzembo oyo bato bazomikumisa bango moko fufwa motema na ngai yesu okomisi yesu fufwa motema na yo mosusu abi yesu bagenu na ngai soki nayebi te o bible obi tokumisa ye totombola ye toeleve ye tellement batanga ya bible te tellement baza na intimité na nzambe te yoka baparole na bango ya bafufu fufwa ya bana na ngai yesu fufwa bana na ngai yesu aza lipa lisusu te yesu akomi fufu yesu akomi bagenu c'est lui la lumière du monde. Alors bien, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres.
soki okomi kotambola na ténèbre, c'est-à-dire oza susu na ye te, ozolanda susu ye te. Alobi bien oyo akolandanga akotambola na ténèbre te, okotambola na lumière. Et biso toza bana ya lumière, il faut tosala makambo na likolo oyo ezomona na se ya mesa, babi batiaka mwinda na se ya mesa te. Soki okomi kosala makambo na kobombana bombana, soki okosala makambo na se na mesa, c'est-à-dire okomi ténèbre déjà, oza susu na ye te. Mutu auti koshikote mwasi na ye mbamo akomi pasteur, bato mpe bakobenga ye pasteur. Pasteur, bato mpe bazokende, bafana kwiti, bakretien kwiti bazokende kaka. Il faut mona ndenge babi baveugle bakokwea na libulu bango nyonso. Baveugle bango nyonso conduit par un aveugle bakokwea na libulu moko. Ils finiront par tomber na libulu moko bango nyonso. Yango il faut biso tozala prudent. Tozala prudent makam nini toyoka, makam nini tozoyoka, makam nini tozoyoka. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, pas maloba ya mutu moko. Ya mutu, pardon. Mutu azol bambino, connectez-vous à moi. Mutu abeti mwasi, basali mwasi yango pe nzembo, bazochola pe mwasi wana. Nzambe nanga. Mwasi oyo bali, obeti na ceinture, yo serviteur de Dieu. Na bato ba invita bango na ba plateau na bango. Et ça passe. Parce que toza ba aveugle. Apôtre Paul oyo azalaki apôtre par excellence, si je peux dire, soki na bo sanité. Mais bandimi ya bere bazo cheke soki ye atei. Vous imaginez. Soki apôtre Paul atei bandimi ya bere babi bazongi bafungoli ba bible na bando cheke nde toloba na anglais. To make sure. Donc bazala sûr que makambo ba oyebisa biso yango bakomi. Est-ce que biso makambo bakomi? Est-ce que to cheka kango? Pasteur alobi na bino sodomie eza permis, bo cheke te bo beti maboko, bo vandi pe. Sodomie eza permis où? Ceux qui Sodome et Gomorre, ezalaki détruit par Nzambe à cause ya makambo wana. Parmi makambo mabe bazako sala, bazako bima na sima. Mais lelo eza permis. Ba serviteur de Dieu bakomo permettre bato basala makambo bongo. Bien aimé, to komi wapi et continue na kati église. Sanctification ezate. Bato babanga su Nzambe te, babanga na bango Nzambe te. Amen. Nakanisi nasuki awa Nzambe apambola biso. Oyo azala matoyo ayoka ayoki. Oyo azala motema o pratiquer keba ndeko. To keba akozonga comme un voleur. Tozala surpris aye enlèvement salami biso to tikali gawa. Il faut to keba. Tant eza mabe. Les jours sont mauvais. Tant eza mabe tozala distrait. Biyoka yoka ba mateya misusu ko yoka ngote eza ya tante ko yoka te. Ezo ede na nini, ezo edifio na nini. Nazongi si parole et pas frère Enoch.